Soldats, content de te voir mon frère. Bonjour Guigui. Bonjour. Moi, Lilobapo est arrivé à président Félix Tshisekedi. En tout cas, comme vous le constatez, cet engouement autour du président de la République, toute la jeunesse de la diaspora congolaise, parisienne surtout, on est présent, on a répondu présent pour soutenir le président. Au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'individus, mais il s'agit du Congo. C'est-à-dire tout le peuple congolais autour du président de la République. Et voilà les résultats. On est tous là. Voilà le mot. Merci pour le Congo pour Fatih. Non, pas César, ça va. Fatih pour les progrès, on est là. Fatih pour les progrès, tu es allé à ton aéroport de Goyamba. Président Tshisekedi. Chilongo, Goyamba et Oumela. Fatih, association Fatih pour les progrès, tu es allé à Oyo omoni azali initiateur era banyango o baza ko s'accaparer grâce à Fatih, pour la commission, pour la malaye. Donc, Azako Kendekayu, Azako Zwakuna, Azotiango, pour la mobiliser, va dire que non, Alingo Kanae. C'est à dire que non, Toya Kabela Bingo, Fatih, béton. Voilà, Naimoko, Léonard Kassandawe. bon, mon a mis ça. Il a son côté. Pour assis à Bandiango, l'élo école les a offerés et les a pas maté. C'est parce qu'il a voulu, parce que c'est bon pour. L'élo boyé, soit nous tous les ans dans tout ça, au monde à des endroits économiques aussi là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il le veut et il le fait. Alors ça l'avait ébélé, ils ont mis sauté. Mais il ne le fait pas seul. Dans le gouvernement, conseiller dans le cabinet, dans le Congolais, nous sommes pour participer chacun dans les Ségazali. Donc, Banda Lelo, de plus en plus ferme et plus sûr que Tozu Penanzela ou Yarokenenzela solo avec le président Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Merci beaucoup. Après si Bisso est ministre de l'économie, a mérité parce que ça qui combattante. Bonjour Star. Comment on a le président de la République, le nouveau président, bientôt un an à Kitchener, par rapport à nous on est déjà. On est arrivé à Paris. Toujours on a partout pour le changement. Les gars, nous avons espéré changement depuis longtemps dans le
ti lelo tokomi na misère misère tozangi na baklasse. Alors donc moto aye na changement yeyo donc faut tolanda ye po to encadrer changement wana parce que soki mpe tofandi tokangi maboko kaka mpona o nga naza boye nga donc eosimba te donc c'est le moment tokoya changement ye toye mpona changement tokolande partout na Allemagne partout ata mwa 2 secondes yakoyebisa ke président toya nsima na yo mpona changement ya mboka na biso toka tobaki le peuple d'abord donc yango wana tokolandela changement wana eza nango to bapesi yo mbongo so banii te bambongo na baage tokomi nango toka so na tina en tant que musicien na carrière na yo eloko nini ozozela na président Félix pour na artiste en fait concrètement en tant qu'artiste changement tozozela ya monene parce que tala pa etouti na bavie Calais bavie Rochero toalaki komene musique na monde entier mais lelo batalibana baza kozwaka même musique na biso batravaille yango bakomi bamillionnaire koleka biso mo bakolo musique pourquoi toza na bainfrastructure oyo ezolanda te toza na baorganisme oyo ezolanda te yango wana toza nango tokutaki na président tokoyebisa ye toza na basala minene na kati ya mboka na biso toza na bacentre culturel oyo baartiste bakokutana koséchange baécole ya musique donc babiloko ebele tout wana eza na cadre ya changement yango wana eloko donc intérêt na nga surtout yango wana lelaka kaka musique na biso ezala structuré. Merci beaucoup. Moi Liloba, on souhaitait président le bienvenu. Moi Liloba pour là. Liloba ezali ke to ko lemba fatité parce que ndenge na ba chaque fois que non c'est un don venu du ciel. On l'a qui na Belgique et le sibo ayena mabe na biso moko na Paris. Donc toza ebele awa tozo zelaye aza président oyo azo marqué époque na ye mi ba œuvre na ye zo monana donc il fati béton ya makambo bela bien donc tozo zele loto ya mbaye na kata France. Bon ba comment wela likambo ya fati béton et comme ba comme ça lokola nini ya jibela wera maison mère na BCBG yo kolobani bon on ngai kolo béton soki tolobi to tuna bango ba jour ni ba so ba preuve ya jour oyo ba créer yango bana ba preuve te donc ozo mona ezaka ba polémique moko boye oyo ezaka na kinoiserie nde to koloba ezaka kinoiserie kaka pona ko pesa ba moto kaka mona ambiance kaka mais normalement fati béton ezaka eloko ebimi ya siloki ebimi kaka bongo slogan nouveau président kaka. OK, merci beaucoup. Ngina lobana sa lobite ah tokozela mokonza ya te wala mokonza ya to yamba ye ozozela nini arrivé à président comment on est à Paris mais tembesili te olobaki Paris alingi biso te oh sikoyo nana bengi moninga est-ce que Fati abengi alandi ye moko nde abengi donc tembesili ye pour que tout ça là haut tokoki kosanga et puis kosala bandakala tozaki susu na valeur te à extérieur ye a donc si valeur OK o azo tambola soko atamboli te diplomatie ko tambola ndenge ni yango atamboli po abongisa mboka occasion ezali soza na message apesa président Félix oyebisi lelo bana zo yebisa ye kaka akeba asala kaka ndenge ya kutaki biso to ba cofondateur to bandi parti wana na ba idée ba fondateur ba papa na bango bazwi biso bana mike der biso to zalaki wana ye pa bandaki mwana moke na 17 ans abandaki déjà kolite a continuer kolite pour na combattre idéal wana unité démocratie progrès social nde yango tutindi ya sala pe abongisa mboka na biso. Merci papa Kaki. Moi Liloba grand frère moi Liloba pour arriver à président abazazasi mobimba moni président oyo aza kolakisa na miso ya mboka mobimba eza kotombola ekolo na biso se koyaki na se tokomaka soni lelo ntango tokomona bajeune afrique mobimba akosepela na président na biso c'est-à-dire que il y a quelque chose, c'est-à-dire il y a un miracle qui est en train de s'opérer dans toute l'Afrique à partir de là rayonnement et kozala na Afrika mobimba donc à partir ya o likamo sama na mboka biso elingo la kisake Afrika isekwami grâce au président Félix Tshisekedi moyina malamu na ye apoya aza moto babengi asangisaka bato alingi unité moto abolingo moto aboboto donc il y aura des bonnes choses qui vont se faire avec le président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Babibino Fati Béton, moi Liloba pour la organisation, il est arrivé à président. Information nous allons pour notre service. Donc voilà, Gira.
information que les autres, c'est la présidence de la République, Akoma, puis lobby, c'est un président face à la communauté congolaise. Donc, ils ont une salle Doc Pillman, ils ont en Aubervilliers. À partir à 12h déjà, porte les ouvertes. C'est la canne à Bandeko, libéré, Baya pour soutenir, Baya pour le président le président Nabiso, qui va vraiment bien. Nous de la plateforme Fatima Music, on est là, toujours présents, enfin qui est soutenir le président Mboka Nabiso. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, Lilo Bapon est arrivé à président. Ah, on a Paris. Hein? Association des jeunes Congolais de France. Rattaché à l'ambassade de RDC. Nous sommes là pour le président de la République. On est émus de joie. Ça, c'est des événements exceptionnels que ça ne donnait pas à tout n'importe qui. Donc, merci beaucoup. Gloire à Fati, beaucoup de succès. Nous sommes là pour l'accueillir et on est fiers d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République. Parce que c'est un président qui nous ressemble. Ah, okay. Voilà. Bozo Zelani pour la biso à Congolais, habiter à France. Non. Tout ce que nous entendons, c'est que réseau et Fouama, tout ça, la Ranamboka, c'est tout ce qu'on demande. Tout ça, le président n'a pas d'argent à donner aux gens. Tout ça, pour que le développement soit dans la RDC. C'est ça notre souhait. Accueillir avec succès. Bravo, que le bon Dieu lui prête vie pour que le succès n'aille et continue la magistrature suprême Yamboka. C'est tout ce que nous voulons. Misala et Fungwama, Misala, Mboka, ils allaient libérer complètement et que les Congolais vivent heureux chez lui. C'est tout ce que nous voulons. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Obani président. Obani président. Ah mais oui hein, toi à cause de la présidence. Parce que toi la président il balete ka yé wana moko. Toi qui ko yambaye poto laksaye comment toi indéfectible na yé attaché na yé na ndenga osakalate. Donc to soutenir yeti yé soboya. To soutenir yeti yé soboya. Yo comme si ça ira. Akobangisa. Congolais akobangisa. Congolais akobangisa. Lelo toaki awa kwemba mokonzi na biso. Mokonzi na biso de oyo auti koleka na cortège oyo. Donc problème eza ndenge nini? Président na biso azali na hôtel Bristol na Paris. Na 8e arrondissement. Pembeni ya Champs-Élysées, pembeni ya Élysée. Donc aza mokonzi na biso epekisa na moto moko te akende kuna. Nous sommes Congolais, on peut kuna. Nous devons faire ça. Si on a posé comment on a posé là, kende kuna. Les Congolais, la pression non, la motivé yo. L'homme présent accueillir à hôtel Bristol. Ils sont kende kuna. Donc lobby 12h. Rendez-vous Ezalina, Aubervilliers, 87 avenue des magasins généraux dans Aubervilliers. Et si on a Mokonza Ozalana comme Abisso, encore on a 12h, 14h, 15h, Mokonza Kei. Azana Makamwebela Kostala. Il faut se rassurer déjà sur la Bini. Mokonza Kei. A rassurer Ngaï. Papa. Pati béton. Mais ça va avancer nous. Allez qui déjà. Continuez s'il vous plaît. On peut avancer. Continuez. Non, de quoi comme ça. Non, il vient de passer. Il vient de passer. Quoi.
drapeau Congo.